artiste na kombo ya Deborah Yamado ya bina na clip ya Maestro Fabregas na générique ya Yamado ayemba na kata album ya Maestro Fabregas après kolongwa na yeba Maestro Fabregas akeleki pa Koffi Olomide après kolongwa na yeba ya Koffi Olomide azalaki carrière solo na ye tomonaki ndenge autaki kosala ba émission awa autaki bite pourquoi ba makambo oyo elingi lokene na fin 2022 bientôt là tokota 2023 mais tout le monde dit à notre grande surprise tout de Salima Lili tout le monde de Moura Moutakalisé tout éviter les abonnés parce que ma photo on a sur votre les photos on a bien motoza et kolala pourquoi publier moto pourquoi publier moi aussi et voilà. Deborah Yamado ya bina na clip ya Maestro Fabregas na générique ya Yamado ayemba na kata album ya Maestro Fabregas après kolongwa na yeba Maestro Fabregas akeleki pa Koffi Olomide après kolongwa na yeba ya Koffi Olomide azalaki carrière solo na ye tomonaki ndenge autaki kosala ba émission awa autaki koloba par rapport que utiliser pas Maestro Fabro par rapport qu'elle réclamer droit na et tout mais en tant que grande surprise de lelo vraiment et que ça biso pas la lelo Deborah Moutakalisé lelo va publier Deborah to éviter pourquoi ba makambo oyo elingi lokene na fin 2022 bientôt là tokota 2023 mais tout le monde dit à notre grande surprise tout de Salima Lili tout le monde de Moura Moutakalisé tout éviter les abonnés et salami comment oh les abonnés nani asali je sais pas par rapport à la rumeur pas rumeur épelé tout le monde côté musu ba ba allez qui ça qui a qui koloba qui kosala qui kosala mais nous ça fait mal les locaux comme on a soutenu l'équipe pour le bas où ils allaient par réclamation naïe bah tout ça donc c'est dit et ça les vraiment bah tout pas c'est ça les bons au monde on ne sait pas sur le monde que quand tu vas photo aza ya kolala parce que ma photo on a sur votre les photos on a bien moto aza ya kolala pourquoi publier moto pourquoi publier moi aussi. Et voilà, avant de commencer, j'ai dit d'abord bonsoir à mon caméraman Steve, pour qu'après ça encore bonsoir à Madame Pichou Mangaya. J'ai dit bonsoir à toi qui s'y John Anton Monaïlo Nakata Moscou. J'ai dit encore bonsoir à toi. Et ton mot par rapport à Taïla Patona. J'ai dit encore bonsoir à Minuzo Moulinaka Cléboa.com. Que vous aurez toujours quand on a pu nous céder les minutes. Et voilà, vous comprenez aujourd'hui les lots de NACG. Le sujet à Deborah Yamado pour la lobby bien à Lubinanga. Le Deborah Yamado toyebi na kombo toyeba ki na kombo toyebi voilà na kombo ya Deborah Yamado parce que azalaka figurant na kati ya générique ya Maestro Fabregas générique ko ba bengi na kombo ya Yamado générique bon ebinisa Afrique ebinisa Europe et bénissa partout.
générique Deborah abimaka bazalaka kobenga ye Deborah ya Mado par rapport à monene nde tomonaki kolonga ya Deborah ya Mado akendaka garde la tariba ya Koffi Olomide akendaka na label ya Koffi Olomide toyebi mpe oyo eleka epuis ya moment abandai lisusu komonana te abandai kosala carrière solo na ye mpo tomonaki abimaki na baémission na YouTube na biso kaka nde bato babimaka tomonaki comment ayaki abandai koréclame babiloko oyo ifallait aréclamaki yango le voilà tomonaki un moment asalaki série ya baémission série ya koloba série de tout là après un moment toyaki komona mikolo vraiment tona moni so na baémission te ata biso bachongosa ezo te mikolo naosala baémission te mikolo en tout cas nazosala naotala makambo na ngai naza na studio mais na pourquoi elelo tomoni bafoto ezotambo ezocircule bavideo ezocircule ya Deborah ya Mado oyo eza bapiblie toyebi te est-ce que mpona soki eza vengeance est-ce que il faut kaka ezala bajose motakalize motu parce que na chambre wana ezomonaka ezalaki ye moko te aza na kati ya pongi koma moto alali na pongi ya makasi bongo baki kokanga ye bafoto mpona kopiblie ye en tout cas toyebi te ya mokili ezokende wapi ça fait mal jusqu'à présent je sais pas tomoni déjà bapage mosusu bazo tia yango ezosala mo mpasi tozokende kosilisa ane mais komona babiloko oyo en tout cas ça fait vraiment très très mal ça fait mal komona artiste na biso monene bakangi bafoto na se ya pongi est-ce que moto akangi foto na sa pongi soki Deborah ozoyoka bato moto akangaki foto na sa pongi wana ese oyebi ete apparemment mpe sokotel foto na bien ezomonanaki aza vraiment na kati ya pongi pourquoi kokanga moto foto na se ya pongi moto alali moninga azose repose makasi bozokange foto na se ya pongi nu et c'est vraiment moto alali foto motakala bokokanga moto ça fait trop mal en tout cas komona nyonso tozoyeba te tozokende wapi ese komona dignité ya motu eza bénédiction ata bino moko komona dignité ya motu ezalaka d'abord malédiction je sais pas bokondane nga te mojour na akapasi elo ngai parce que déjà tomoni ezolobama déjà ke eza boye moto azali boye kaka po azalaki boye arrête aussi de condamner des gens moto bino bolinga bokondane na pourquoi lelo est-ce que moto wana boza sûr ke ondima basala mata baleki na ye arrêtez de condamner les gens moi vraiment je peux dire à toi courage notre star courage de Deborah Mado toyebi ke oyembaka bien osalaka mosala na bien eloko ekomeli en tout cas eza eloko ezaka facile te eza vraiment eloko eza pasi eza basunga wapi so makasi eza basunga makasi parce que non bokili eza mabe et voilà nous sommes à la fin de cette analyse tout ça vraiment nalingai nasalela bakonakli bwako comme analyse par rapport à barumeur bezoleka jusqu'à présent Deborah ya Mado alobi te tokozoya la prochainement po ameka mpe koexplike biso comment tokomi na niveau voilà je te remercie à toi derrière la caméra Steve je te remercie à toi Madame Pichumangaya je te remercie à toi Kishinjo Antoine Manayolo Nakata Moscou je te remercie à toi Sarah la cadette de la presse, je te remercie à toi Bozika Wayarka de la presse, je te remercie à toi Kishinjo Antoine Manayolo Nakata Moscou, je te remercie